Capage TV. Capage TV. Ne commencer c'est invoquer des morts. Donc Jésus a invoqué les morts. Jésus qui a invoqué les morts. On dit pour Jésus, il y a un moni batu, moni batu. Bazo pour Jésus, il y a un moyen bazongo penda na bandenge mo boete. Mais c'est là qui ngai ndeko Yves, na bengi ndeko na ngai ndeko na ngai mususu to kende. To kende place moko boye bomoni mbala moko na sali eloko moko boye na bengi kitana neti dernièrement ni misala sala ke émission moko boye le kaki na ndeko na ngai moko boye Yves Pan. Alors na ngai bondela l'émission ne bandeli na prier na invoquer. Alors makam na lobaki yana batu mususu bazaki choqué. Il faut invoquer. À invoquer. Pour invoquer un esprit. Pour ayant pour ça la manifestation. Alors, voilà, il y a changement métaphysique qui doit élonguer, changer. Nous avons ça exemple. Dans le 8 ans, tu as un film, il y a XOR. Ça, il est normal. Mais ce cas, il y a un degré. Il y a l'écolo, il y a un CRX. Il faut la dimension physique, à côté de la dimension, à côté de l'invocation. Il y a une transmutation. Transmutation. Attends, ça, transmutation, à l'ombre de la dimension physique, il y a un changement métaphysique. Il y a un bâtimonité. Un son qui peut vivre tout le temps, mais le comment va kangier quand maloba lo basu bien. Et mais manga na ma question, le départ. Il y a quoi activer pour Bible quand Dieu donne la vision, il va donner aussi la provision. À la provision, tu regardes il faut que nous ayons pour comprendre ma réalité, pour même mystère de la mort. Le lot grâce à Nzambe, tu es bien. Nzela muto ale kaka. Nzela wa isaka na yebia. Mosoki na telemi ki na te na rozala fier. Na Nzambe na Yesu pour la connaissance de personne qui parce que alinga ki to le kawana to expliquer. Kana mabulu ebele na Bible o bato bakobaka ko expliquer à côté. Bible lobika ke miko ya Élysée et c'est kuisaka moto. Oyoka pasteur asuki kaka miko ya Élysée et c'est kuisaka moto. Bible lobika ke non Élie azali Jean-Baptiste a la réincarnation ya Élie. Pour que Jésus alobaki ke Élie a ça yaki déjà Jean-Baptiste. Bakataki moto. Mais ba expliquer et l'okoni ne leka ki po Elia kufate akima pe Jean-Baptiste bakate mutu encore expliquer ngote soki allié di makambo. Voici Moïse Élie leur apparut s'entretenant avec lui. Voilà, Moïse et Élie leur apparut. C'est-à-dire que Moïse mutakufa, Élie pe mutakufa non, Élie akufa Élie akufa. Élie pas mutakufa. Donc Jésus a ça qui invocation on a azwaki 3 personnes. Parce que alors qu'il est invoqué, en quelque sorte, on est dans la nécromancie. Jésus azalaki na ba disciples 12. Azalaki na ba 12 comme ba apôtre. Mais 6 jours après, il a azui 3 personnes. Oui. Azui Jean, Jacques, na Pierre. Oui. Et puis Bible dit que c'est que na bango à l'écart. À l'écart. Bible est en forme, na fond. Forme et la Bible c'est la lettre. Parce qu'apôtre Paul a dit, la lettre tue, c'est l'esprit qui donne la vie. Okay. L'esprit, c'est la révélation. L'esprit, c'est le cachet. La lettre, c'est la forme. Alors, si on a 4 révélations, Bible dit oui. Bible dit oui. Jésus a vu Jean, Jacques, Pierre. 3 personnes. À quel moment à l'écart 3 déjà, ils ont batiki misusu. A vu kaka nam. Atiki 9. Atiki 9. À l'écart, il y a place bakei baninga musuba sani c'est ça l'occultisme. L'occultisme na ningina na définition pour comprendre parce que tant on dit occultisme on connaît que occultisme c'est Satan. Pour place on a déjà au côté li que ba pasteur oui il faut être occulte. Ngana za occulte na yo za occulte na yo occultisme c'est secret. Alors on a Bible le quoi mu pousser au moyen de comprendre moi il faut muto limbola yango kwa binisa ba comprendre longo nini et yaki occultisme eleka mystique mo ezoleka parce que bato bazwa Jésus on irait Jésus le gola agneau c'est-à-dire boboto makambo makasi on a ya konsala ngote. Or Jésus Christ ba benga kaye le grand maître des métaphysiques bata ba loge ba benga kaye le plus grand maître pour ani po ba yebi elle a connu ko loba likama ni mona Moïse Pierre amona Moïse te Pierre amona Élie baza époque mo côté. Pourquoi qu'on dit qu'on a la maîtrise? Il y a ndengwana amoni mutakufa, o ya yoka na sango ba photo ils a quitté, mais as en a maîtrise. Il y a qu'on CP là que ils a tout bien. Tout on a tout 3 bords, bazala awa donc yo na bango bazala donc a CP li comme na bateau wana.
parce qu'il y a une dimension spirituelle. Parce que Pierre, Azaki, Mouto Azaki, tant que Bavana Yesu, Yesu à côté, il y a le public, au moment où on a assisté, au moment où on a tout, parce que Jésus prêchait, parlait, par Pasteur Boni. Oh, Kitoko. Oh, vous avez depuis Erninia. Ah, capable, pendant la découvert bio herbe de cacao, donc mi fa. Sika boy. Oui. Oh, ebi milo, ça la nzota bala bibali. Na biso na komaki no bati. Grâce na yango makambere mboka remontade. Ya ko remarquage yo penza. j'étais capable mais comme ko pianga ça. Pasteur ndenge za boy pa bana mibali. Et sukola barin. Et zone ça force. Yango na yebaki. Et lo bata diabète. Et qui t'arrête à sucre na kata nzoto. Tika. Et traitera blo rebelle. Bio herbe cacao oyo. Na mona note. Et ça na ba traitement ebelé et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre diminué ka bilo rezo sala na kata mobali na mwasi pe. Oui ba règle douloureuse. Konyata. Oh, na milango tonga pourquoi? Na uti musala na zana ngo. Et biso bata bureau bo. C'est que vous avez douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au battement na kata bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kanti ko komini bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda landa. Biso bata ba secret to melaka secret chaque fois. On a mis tout. Yango. Bio herbe. Capable de bien, ba douleur, il y a des boumouas, baba qui ba wapi. Na barin. Nyonso. Ah, tika. Circulation sanguine. Nyonso. Bien. Et très rapidement, les os circuler ma case bien. Oya koyoka biso trop. On va AVC. Yoka makam. Il y a un des autres traités. Yango base. On est tous livraison pesa partout, hein. Monde entier. Partout dans le monde. Aux en Brazza. Ba numéro to okoma. Aux en Irlande. Aux en États-Unis. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et arrête beauté. Bateau nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé en pakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango comme ko moi rose beaucoup ko 6 épisodes là pour ko bebisa munoko te ritze ya beauté ya biso oyo omona ke batache moko esalinga ya mwindi rita tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omoni ça beauté ausala penza ba produit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé apakola nazo recommander bino ba gamme ya Ritz Beauté bozala vraiment mikolo na tingami kaka na Ritz Beauté. Ritz Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Shalom, shalom, peuple de Dieu, Nzambe apambola bino. Je crois que Nzambe abateli mabota bataka nyonso ya monde entier. Beaucoup de prière chaque matin, chaque midi, chaque soir. Je pense que notre Dieu Jésus-Christ apambola bino makasi. Lelo oyo tozoko ba toujours na kati ya elanga na Nzambe pour na côté ya sango malamu na kati de mission na bino le monde dans l'église. Le monde dans l'église ya mukwalelo tozana nouveau venu na kati ya le monde dans l'église, c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme de Dieu authentique au Nzambe na lo la kolo Yesu pe azwa qui est quelque part établir comme son instrument oza ko utiliser jusqu'aujourd'hui mais tokoyo ka témoignage na ye soki to na ko senga pe ke to kenango pe
na ba numéro pour na bana nzambe bo za la vraiment ya miso au fond bo comprendre la vérité ici quand il est vandi. Bo s'abonner massivement mbote mingi na Marie Konga bien à Londres. Merci à vous maman Colette Carlo depuis Londres. Merci maman Colette Mangala ya Paris. Yeso pambola bino na senga na ndeko funga biso caméra to yamba invité na biso mo kwa lelo bozo découvrir pe bo zapete bien aimé bo zapete. Ceux qui posent un témoignage moko ya makasi nzamba salelio tableau yango benga numéro nanga okoleko pesi témoignage pour na peuple nzamba bazala sauver. Bonjour papa langa banona papa. Bonjour. Vraiment nazane sorminga ko yambo awa na plateau na biso chaîne TV moko bato belé l'évangéliste Couture TV. Ça mo boni. En tout cas, Kimezali, Yeso bomba biso, tozana biso. Na sepe makasi ko yambo na mukwa lelo. Okoki se présenter peuple nzambe ba lando ba yoka. Qui êtes-vous réellement? Merci. Kombolangai Yves Efoloko Kolobise. Yes. Nala ministre, nala docteur, on a ministère nangai, on a vu pas à Yesu. Amen. Donc en dehors de ça, nala ingénieur électronicien. Yes. Nazali visionnaire, il y a église école des affranchis. OK. École des affranchis et Zalinde vision nangai. Jésus a lobby, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Si la vérité qui est le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a mon biso dans la mission, il y a quoi affranchir bateau, pour rendre bateau libre. Parce que mon église lelo, il y a un bateau belé au bakanga bandimi, bakoma lokola ya bango. Mais la mission de Jésus-Christ, c'est qui pour nous rendre libre. Libre. Alors, Moutou, Aza déjà les locaux Nzambe a déposé Katinaye. Et c'est la mission de Oyaka peut-être déclenché. Moi, Nzambe a Katinaye, Oye, au Bakisi moi le boko, Moutou Yemoko, a Kendeko est vrai, a Kendeko avancé de liberté à moi. Il y a une mission de la mission à rendre bateau libre d'être béni école de la franchise. Docteur Yves, ministre de Dieu. Nzamba Pambolo Makasi. Les lots autres dans le monde de l'église. Avant comme docteur au Sakana. Avant comme docteur. Nzamba Bingo établi. Nzamba Epsi Jérémie. Yes. Epsi Jérémie, je te connaissais avant que tu sois concis. C'est-à-dire avant Jérémie comme Azemi. Katali maman, Nzamba Lobinae, je te connaissais. Amen. Et puis à Lobinae, je t'ai établi prophète. Avant que tu puisses sortir du ventre de ta mère. Okay. C'est-à-dire, assis à qui consacré. Na kati ya maman, et ça c'est ma tout. Dans le ministère, na zui yango libandate. Ba oyo yako banda ko sala, peut-être l'expérience pour ministère est déjà avant. Et là qui prédestiné. Mais ko sala musala nde ngai na yekoli na koli na ivre mingi pa ya pasteur walo mutinga malachi. Amen. Wana penda na zui bambula ebele et pas ya pasteur walo malachi mutinga na pesi mbote en passant c'est mon père. Amen. Mais tant on y a umeli na discipline et pas papa wana na ignorance na ninga koloba témoignage pour ils en a belé bakanisa lokola les pères spirituels n'existent pas ba biso ba loba que les pères spirituels ils ali mutoyo encadré na liloba nzambe atio na côté mutako ki kocha zemi muto mususu mais oya bokoli akolisi atangisi la pe muto mususu. Alors ebele baza bongo ba okanisa lokola ba père spirituel na bango bango ngape na zalaka na ignorance wana. Na kanisa ki pasteur walo azali mon père spirituel nzoka semence ya ministère banda kosala na zwaka yango depuis 1992 93 et pas ya pasteur Vincent Makela. Pasteur Vincent Makela mbote na on a dit très bien. Makela voilà, à l'époque on était des petits, l'époque où il y a Pongabi, il fit un grand magicien, il fit aussi un sorcier. Il y a un sorcier, il y a un magicien, il y a un magicien parce qu'il brillait dans la sorcellerie. Alors, les magiciens par rapport à la brillance, ils s'associent à initier la magie. Alors, tant que vous savez qu'il y a une mission évangéliste, il y a un côté à témoigner. Kaka ba témoignage oyo ne biso pe to tanga na biso to bana mike nazo kende na tango koyoka liloba na nzambe celle koyoka liloba nzambe na ba témoignage wana ndeza ki bisika semence ekota na ndenge to salaka deza na ye na tikala kondima yesu pa na ete na tikala jamais kozala ki ona zo bateme pa na ete mais semence ekota na nekuna
nde kolongwa na kabwani na ye na yo kende ba voyage j'espère que na ba place bien na beta masolo wana mais bisika o na kendaka na 94 na voyageaka na province Équateur na ke komona eloko moko elekelaka ngai eloko elekelaka ngai ezali ke na mboko na komaka na Équateur wana nakutaki na belle famille ya papa leki na nga mama bokilo akufaki mama bokilo akufaki wana pena départ pour moi soka yebi histoire na été bisika uti aoye ma peuple ça okendete c'est ça ba reconnaissance poto zonga ka pena na nzela alors tant na komaka na mboka wana na kuti lisolo ya disons mutakufi mama bokilo akufi akufi bakundiye mais bakomi komona yayi après kokunda yayi akomobima mutu bakundi mais akomi kobima déjà OK na zamba bamoni ye bamona ye alors baye pona bango bazaki calme balobi non c'est que tanaye ekokaki te wana selon coutume na connaissance ya bango kuna alors nzoka makambo wana ane koloba coutume to bane ko négliger nzoka yana mabomba mi na kati bazaki très à l'aise ya koloba yango ke ezaki tanaye okufa te oya kokutana naye na nzela azokisa ye pota aozonga na mboka alors c'était ça le vécu alors tant que salami bongo mutu moko akutana kaye na zamba azokisi ye pena bambie lichette azoki nde mama wana atikali azongaki na mboka moi azonga suna cimetière ezate te azongi to vandaki na ye to lia na ye sika moko alors moi biloko wana nde salake emema babati na ba question emema surtout ngai mais papa nanga ateyaki ngai aucune relation wana papa nanga Vincent Makela il y a aucune relation entre les morts et les vivants ceux qui mutakufi esibi mais mystère nini oye bomba mina sima yake mutu akufi ezate ke bato balobaka o alalaki parce que na mona mwebele akufaki et comme na moment moko balimba kende bazwa yeba tena nini alamuki na mona mwebele wana te wana to loba bakundi il y a une différence entre mutakufi azongi na bomoy mais oh wana bakundi na si soube place on comprendre ba na cimetière va alors eko troubler mutu eko troubler na ina yeba qu'est-ce qui s'est caché réellement na kati wana mais à partir à wana oh ezalaki déjà pour mon pasteur il parlait plus de la magie il parlait plus de secret à sorcellerie il dévoilait des secrets ngana yoka déjà pentacle pasteur Vincent Aza pasteur oyo a contribué plus dans le ministère nanga parce que il me préparait ça que yemoka yeba ngai na ki oyeba yazo saila ye a pratiquer magie a saleli ba pesier pentacle mais ngai nzamba memi ngala kisanga na tanga makambo wana nyoso donc na yoka déjà biloko wana avant et pas na ye mais ce que et ben nous memanga na ba réflexion mais comment makambo eko ko sala maboye mutakufi loko nini bakundi mutu batimolité azongi pe vivre tolia na ye mais eloko moko bakangie ka maloba aloba su bien te et memanga na ma question de départ il y a quoi activer pour bilobi quand Dieu donne la vision il va donner aussi la provision à la provision to ya loba biloba lobate il faut que nzambe amemayo au comprendre ma réalité pour même mystère de la mort le lot grâce à nzambe to yebi yango nzela muto ale kaka nzela wa isaka na yebi yango soki na telemi ke na te na rozala fier na nzambe na Yesu pour la connaissance ya pesa ki parce que alinga ki to leka wana to expliquer yana mabulo emele na Bible oyo bato bakobaka ko expliquer yango te Bible lobika ke mikuwa ya Élisée esekwisaka moto oyo ka pasteur asuki kaka mikuwa ya Élisée esekwisaka moto Bible lobika ke non Élie azali Jean-Baptiste azali réincarnation ya Élie pour kaka Jésus alobaki ke Élie asa yaki déjà Jean-Baptiste bakataki moto mais ba expliquer et loko nini lekaki po Elia kufate akima pe Jean-Baptiste bakate mutu ko expliquer ngote soki aliebi makambo et même ya bawoyité alors c'est grâce à makambo wana nde sala ke memangai na banzela ebele nkolo azo memanga lokola Ezekiel au memanga ba bisika oyo ya ba ésotérisme et ba bisika oyo ya ba occultisme monisa makambo ebele donc ezate kenga na kena place moko na keneke yo bake ba initier nga ezate pour na mutu na redevable pas mutu te nazaka redevable pas Yesu c'est pas Jésus et pas Yesu c'est-à-dire oyo yango moniti na tozalaka na zèle ya koloba makambo vérité pour mutu moko hotel matin ya koloba ke nga na initier ki yazali amen nazawana même nkolo ameminga po Moïse abotamaki na ndako ya Pharaon voilà vérité daki ndako ya Pharaon parce que Égypte daki ya Pharaon malgré nyonso elekaki bazuye comme bébé bakoti na ndako bandimie azolia abokwami na mbongo ya Pharaon et comme ya koli na mbongo ya Pharaon mais lokola azaki na mission
asepelaki na biloko ya pharaon aliaka kuna te na bomengo wana te mais azalaki na eloko eza na kati na ye ntango hébreu na égyptien baobundaki abeti égyptien ezalaki mission oyo nzambe apesaki ye nakoki koleka na kati ya loge wana c'est ntango soki nzambe aolakisa ézéchiel alobi voici ce qu'il faut naleka non seulement baloge mais na baéglise ebele mpe naleka nayebi baéglise ebele oyo Christ oui oyo baolobela Christ mais en réalité Christ aza te yango wana omoni ntina comme missionnaire ya Christ ngai na mibengaka soda ya Kristo soldat c'est-à-dire nasimbaka mpe fimbu nasimbaka fimbu mpona ke moto akoya kolobela Christ lobela na yo baloge lobela na yo bankinganga lobela na yo baconnaissance ésotérisme ere yo eza connaissance mais soki oye kolobela Christ okutana nga na nzela il faut toyeba le vrai Christ wana parce que ngai nayebi Christ. Amen. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Peuple de Dieu, boyebi bien votre humble serviteur de Dieu, l'évangéliste Miché, Moussa Tosala pour le royaume de Jésus-Christ. Nazala bamotuna ebele, mais nazo kende lelo pour bana nanzebo comprendre, bo même mig na ba pasteur déjà au lieu bokoma nzamba Jésus-Christ a captivé bino mais bino bokoma ba captiver ba pasteur. Docteur Yves, peuple nzai bolando question na tout nous aboy. Grâce au yozui ya koyeba ba différence science oyo eza ko bebisa etonga na nzambe lelo. Est-ce que quels sont les signes de pasteurs bazo travailler na katia occultisme? Merci. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Matthieu 17. C'est bon, parce que dans la Bible, là, oui, ça vraiment, Moussala et Nzambe, tout ça, pour le royaume. Matthieu chapitre 17. Dans la verset 6. Verset 6, Bible lobby. Lorsque attendirent cette voix, les disciples tombèrent de leur face. Pardon. Pour comprendre, verset 1er. Verset 1er. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Merci, Zélamouké. Balobiawa, Jésus azalaki na ba disciples 12. Azalaki na bango 12 ou comme ba apôtre. Mais 6 jours après, babi azui 3 personnes. Oui. Azui Jean, Jacques, na Pierre. Oui. Et puis Bible lobi akisi ke akena bango à l'écart. À l'écart. Bible est en forme, na fond. Forme la Bible c'est la lettre. Parce qu'apôtre Paul a dit la lettre tue, c'est l'esprit qui donne la vie. L'esprit c'est la révélation, l'esprit c'est le cachet, la lettre c'est la forme. Alors si on a quatre révélations, Bible le dit oui. Bible le dit oui. Jésus a vu Jean, Jacques, Pierre, 3 personnes. Akena bango à l'écart. 3 déjà il nous le batiki ba misusu azuika kanambu atiki 9 à l'écart ni koloba place bakei baninga musuba sani c'est ça l'occultisme. L'occultisme na lingina na définition pour comprendre parce que tant on le dit occultisme au cancer dit que occultisme c'est un satan. Pour place wana déjà au côté li que ba pasteur oui il faut être occulte ngana za na occulte na yo za na occulte na yo occultisme c'est le secret. Occultisme, occulte, c'est ce qu'on n'expose pas devant tous. Mais on a dit au formulé, tu continues le passage, on continue le sous. Il fut transfiguré devant eux. On a basaki Nicolas Montagne. Bible et lobby dans la littérature, dans la forme, dans la lettre et lobby, il fit. Donc Jésus fit transfigurer devant eux. Transfiguration, au lieu qu'il y a la lettre, il lobby transfigurer et l'équipe dans le bongo. Mais na kati ya bozindo transfiguration ni koloba changement métaphysique. Changement métaphysique ni ba elongi ça ni. Changer. Hein? Elongi changer. Donc pour monter elongi changer, c'est que c'est mystique. Mystique moi ça. Eloko mo bombami. Na Bible so moni kala mo yo ko soto moni mo, menzo ke ala masolo ya na kati. Yango c'est qu'il faut muto yo ana likabo ya ko interpréter Bible. Tu peux avoir la révélation, tu as la connaissance et puis le Saint-Esprit. Mais la même mot. Ceux qui ont sauté transfiguration, transfiguration. Mais transfiguration, il faut, avant de quand tu as une dimension de transfiguration, changement métaphysique, il faut qu'on ait une invocation. Il faut invoquer. À invoquer, pour invoquer l'esprit,
pour ayant que ça la manifestation. Alors voilà qui changement métaphysique donc elongé changer n'est pas ça exemple dans l'habitude toi qui va américain toi la film mémoire il y a XOR. Ouais. Ça humain normal mais ce cas il y a côté na ba degré il y a likolo pas bundana ba serex. Au bas qui va démon il faut le la dimension physique à côté la dimension on a à cause de l'invocation. Au cas gagner transmutation. Transmutation. Ah tant ça transmutation on a donc à l'ombre la dimension physique il y a un changement métaphysique ya ngwana. Alors, on a la Bible, le roi est poussé au moyen de comprendre. Il faut que limbo là, il faut ça va comprendre le roi. Il y a qui occultisme mystique parce que bah Jésus on dirait Jésus le roi agneau, c'est-à-dire boboto, makambo, makas on a ya ça la moitié. Or Jésus Christ va bien les grands maîtres des métaphysiques. Bah loge va bien les plus grands maîtres. Pour bah yébié. Alors, il y a un moment où Seigneur te fout Jésus dans la forme parce que tu as Jésus dans la forme de Jésus. Parce que moyen ba ko tata ba yo ka mutalobi likamoko ba bize ngambwana. Donc ba ko pesa ba attribution et pas Satan au bilo que été. Alors na bandi on a pour comprendre que l'occultisme bandi la mystique ezawana. Continuez sur ce bouquet s'il vous plaît. En guetant les bouquet. Non, tout ce qui t'a évolué. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la neige. Et la lumière a changé. Voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Voilà, Moïse et Élie leur apparurent. C'est-à-dire que Moïse mutakufa, Élie pe mutakufa. Non, Élie a kufa, Élie a kufa. Élie pas mutakufa. Donc Jésus a ça qui invocation, on a qui 3 personnes. Parce que alors qu'il est invoqué, en quelque sorte, on a la nécromancie. Nécromancie, c'est invoquer des morts. Donc Jésus a invoqué des morts. Jésus qui a invoqué des morts. On dit pour Jésus, il y a un moment où il y a Jésus, il y a un moment où il y a un moment où mais ceux qui ont Yves, Yves, na bengi ndeko na ngai, na bengi na ndeko na ngai mususu tokende. Tokende en place moko boye, bomoni mbala moko na sali eloko moko boye, na bengi kitana beti dernièrement ni misala sala ke émission moko boye, le kaki na ndeko na ngai moko boye Yves Pan. Alobi na ngai bondela l'émission ne bandeli na prier na invoquer. Alors makam na lobaki yana batu mususu bazaki choqué. Pour la nuit, pour battre ba mesana na eloko moko ba mesana comme logique et bangisa di bango. Alors, ndenge moko pe que ça on a bengi ndeko habite to pusana ba ke ina sali invocation moko boye mbala moko modi lo changer o lo balobi o eza batu mususu. Mais loko ezaki Jésus, Moïse abimi, Moïse a mutakufa. Abimi, Élie a mutakufa parce que ata mataki azaki su mutu o avant na ba yimete. Ba ko compter pour ça ba tebele ba sala matanga ba mol ba kundam ndeko na bango te. Donc c'est-à-dire que le pasteur a invoqué Moutakufa, c'est normal. Té nalobi bongo té. Ok. Merci beaucoup. Nalobi bongo té. Donc on va lui annoncer que na balango té. Nalobi té que na minimiser ma mort. Il faut na yeba contexte ni na ko expliquer le comprendre que les morts aussi ba na makambo malamu na kati na bango. OK, to zongeli à Christ. La Christ tant a sali yango a invoqué ba mort. Tant a invoqué ba mort. Élie na Moïse ne ba mimi pas mort. Bon lui misaba na ne ozolo bela a invoqué ba mort. Christ lui-même le créateur. Élie a kufa na Moïse. To lo bata Moïse a kufa. Ça l'appelle na bango. Ça lui appelle na bango ce que les amis ba invoquer invocation te. Ba bimela qui est. Que ba bimela ndenge nini est-ce que ba pour Jésus a zwaki ba disciple misato. Ezaki te ke ba vandi a surprendre bango. Te azui bango abi tokei à l'écart. Abimi bango na montagne, il fit transfigurer devant eux. C'est-à-dire à l'axi bango dimension. À ça on peut devant batudia sur tout. À ça devant 3. Puis Moïse na Élie babimi continue phrase pour comprendre. Et voici Moïse et Élie leur apparut s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus. Pierre allô. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Okay. Si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Mais merci. Pourquoi Pierre a connu qu'on a Moïse? Pierre a mon Moïse. Pierre a mon Élie. Basé époque mon côté. Pourquoi qu'on a maîtrise? Il y a Ndengwana a moni mutakufa. Oh ya yoka na sango ba photo ils a quitté. Mais azana maîtrise. Il y a qu'on CP là que ils a goûté bien. Tout le monde de 3 bords. Bazala awa donc yo na bango bazala donc a CP li comme mon abato wana. Parce qu'il y a une dimension spirituelle. Parce que Pierre, Azaki, Mouto Azaki, tant que Bavana Yesu, Yesu à côté, il y a la public, au moment où on a assisté, au moment où on a tout ce parce que Jésus prêchait, parlait dans la parabole. Dans la parabole, il y a un code.
oyo esengeli il faut badécoller et Pierre autant bazonga c'était Pierre nde bana kotuna Seigneur bon wana obetaki ekota yendi donc on a signalé on yeso ça nini afungoli yango pe Pierre omoni batikela église. Pourquoi? Parce que kotuna mituna ne salaka ke muta kola. Jésus azolo babotika bana mike basani. Ba ya pemeni na ngai. Pambate bokondi na Nzambe ezali pona ba oyo bakokani na bana. Nani akokani na mwana? Bato so ba lo te mwana za rancunier conflictuel te. Non, mwana mukia poser ma question. Vrai sens ya mwana. A poser ma question. Pour moi mukia mona ke muto azali boso na ye, mukolo ayebi nyoso. C'est que abana kotuna mituna ti akoma na niveau tuna Nzamba za ndenge nini. C'est-à-dire ana posa sa ni. Ayeba. C'est ça ko kola yango wana do Pierre azali na maîtrise voilà parce que na dimension spirituelle azaki déjà na avance. Yango moni azali na maîtrise à comprendre que oza Eli, oza Moïse. Ezaki donné à n'importe qui te. Yango azaki maîtrise voilà mais ko avancer pour RKI tout. Non, tu évoluer. Comme il parlait encore une nuée lumineuse les couvrit. Ok. Et voici, une voix attendit dans la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Merci. Continuez. Lorsqu'il attendit cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. Merci. Il fit saisir une grande frayeur. Merci. C'est-à-dire, Pierre a dit la confiance à Jésus. Il a dit que Jésus est suprême. Il a dit que Jésus, en dehors de Jésus, mais montre-nous le Père. C'est-à-dire, il a confiance en Dieu. C'est pas Jésus, en dehors de Jésus, c'est-à-dire, Jésus, papa. Amesana koyoka Jésus. Amesana koyoka, ayoka nyonso to yeso alobaka. Amoni pe Moïse na Élie. Azaki na maîtrise voilà parce qu'il a dit que Jésus Christ est le supérieur là-bas. Mais en dehors de Jésus, Jésus a télémi, Moïse ali, Élie azali, ayoki voit moko et présenter Jésus, mon fils bien-aimé, ayoki voit Nzambe. Donc ezali lokola mutakuta na kana gouverneur asolaka, azaki na gouverneur, asutuka président de la République asaini. Abimi. Est-ce que honneur nanguya ou ezalaki na pas gouverneur et tika la bongo to eko changer. Eko changer. C'est ça aussi un message pour nous l'accès à Batouké. Christ a nani et Yahweh a nani. Et cette guerre où ils ont la église ba y bien côté. Peut-être na ba ceux qui nzamba sa biso ngolu bino batu boko notara bon noter pour ngai na ko bosana. Botu na nga motu na mko mususu. Ba comment ba commentaire. Botsa ba mituna ba commentaire. Aujourd'hui même na fumoli parenthèse pour nous que même l'église est partagée. L'église est partagée parce que ba bike Yesu yene nkolo mokeli nyanyoso. Musu ba bike Yesu ali mwana na Nzambe. Musu ozomo na confusion na. Que narabongo. Et que narabongo. Mais c'est qu'on nanya na vérité. Nanya yini vérité. Est-ce que baton se ba olo ba bongo c'est ba la raison na tort. Mais le place wana soki Pierre na ba disciple ba koya ki po ba yebi Jésus a suprême. Mais ba yo qui maintenant voit moi présenter Jésus, celui-ci est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Toute la confiance, c'est-à-dire écoutez les boyokai, ba yo qui voit Nzambe, c'était pour na bango scandale nde ba koyaki. Ba mesana koyoka voit Jésus. Ya mo tout ça kana donc ko sakana na Nzambe mokili te Nzambe ba mona kaité. Muto Jésus a dit que personne n'a jamais vu Dieu. Bible dit Moïse a monaka Nzambe, Abraham a monaka Nzambe, c'est faux. Nzamba na ba degré. Dans tout temps, verset moi. Deutéronome 34, verset 10. Merci. Oui, c'est plus mais ko sana. Que na ozongana parce que loko moka suka za wana. Deutéronome 34, verset 10. Côté papa lobby, mutamona no Nzambe ti. Mais moi je m'étonne car Bible lobby, il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse. Que l'Éternel connaissait face à face. Que l'Éternel connaissait face à face. Au moni bilomo bo provoquer ba problème parce que moi provoquer wana o memo sous na job. Té na provoquer na job. Kende. A o fungoli makambo sous au moni que to ça va rapidement. Nga ka répondre. Nga pe la na répondre yo siko. Répondre parce que yo tangi Bible bi que l'Éternel connaissait face à face. Connaissait face à face. Est-ce que celui qui était en face de Moïse, tu es sûr que c'était Yahweh? C'était qui Yahweh? Fungula siko Job. Fungula Job. Tozongana ngana ka vraiment nta principe. OK. Fungula Job chapitre 1. Yango. Dans le verset 6. Or les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel. Malembe. Tanga ngala linga to tanga français à bazoba. Français bazoba ezali otoke na malembe pour tout le monde à comprendre. Oh, pour ma bako dans la Bible.
les fils de Dieu. Or, boye, bana nanzambe, babi, les fils de Dieu. Dieu. Bana yanzambe, c'est le fils au pluriel. Au pluriel. Bana yanzambe. Vers un jour se présenter devant l'Éternel. Bakendaki mukolomoko kokene komimonisa devant l'Éternel. Les fils de qui? Les fils de Dieu. Donc il y a une littérature, il y a Oui. une forme. Les fils de Dieu. Vers se présenter devant l'Éternel. Combien de personnages? 2 personnages. Merci, continue. Et Satan vint aussi au milieu. Et Satan aussi, continue. Satan aussi n'a qu'à être au milieu des fils de Dieu. Au milieu d'eux. Ok. L'Éternel dit à Satan. Qui a dit à Satan? L'Éternel. L'Éternel, oh, Bakendaki, qu'on s'est présenté par Naïe. L'Éternel, dont le fils de Dieu, Bakendaki, qu'on s'est présenté par Naïe, a lobby à Satan. Bible est clair, place. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Et Satan répondit. Et Satan répondit à l'Éternel. Ok. Parce qu'il était en face de l'Éternel. Continue. De parcourir la terre. De parcourir la terre et de m'y promener. Voilà, Satan t'a répondu à l'Éternel. Oui. Continue. L'Éternel dit à Satan. Et l'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et un homme intègre et droit. Un homme intègre droit. Craignant Dieu. Craignant qui? Dieu. Qui a parlé? L'Éternel qui a parlé. Et la crainte a réservé à qui? Est réservée à qui? À Dieu. Et qui est Dieu? Oh, bah, jouer comme personnage. Continuez sous. Et se détourna du mal. Satan répondit et à l'Éternel. Satan répondit toujours à l'Éternel parce qu'il y a la Bible là clair. C'est que dialogue, conversation, il y a éternel dans Satan. Dans le bâtiment qui est définition, je parle comme des personnages. Si on va passer scène, baloba yango, to tiens na scène, ou comme on a que personnage, vous a toujours mieux aller. Continuez Siko. Et c'est une manière intéressée. Satan répondit à l'Éternel. Et c'est d'une manière désintéressée. Désintéressée que Job craint Dieu. Que Job craint Dieu. C'est-à-dire c'est comme si que Dieu, la crainte qui est réservée à Dieu, le Dieu là n'était pas là. Là, la même la dimension pour comprendre que c'est un scandale. C'est un scandale. On risquait au tchabal la confusion. Il y a un christianisme, il y a Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14, ils sont miliki na mikoua. La confusion est dans la vérité parce que la vérité, Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole. Il faut habiter la vie et échanger. Pardon, si réellement le Christ Jésus est la parole, c'est qu'à chaque instant, on écoute la parole. Amen. Comme Jésus, vraie parole, il faut qu'il y ait même trouble dans ta vie. Il faut changer. Mais aujourd'hui, il y a une église, parce que ce n'est pas la parole. Vous comprenez? Merci. Vraiment. Parce que tout le monde a occultisme dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, nous avons rapidement pour nous occultisme dans l'église. Nous avons Matthieu 17, 40e verset. Donc, comme dans verset 5, 6. Hein? Lorsqu'il entendit, il tombait sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Babangi, ok. Parce que banga ya koyoka voix ya Nzambe et témoigner voix. On a voix. Voix ya pamba. Voix ya pamba parce que le Christ déjà, azaki déjà divinité moi osakalate mais maintenant qui voit. Ok. Et il dit levez-vous, n'ayez pas peur. Yesu ayebisi bango botelema bobangati. Et il levèrent les yeux, il ne vit que Jésus seul. Batala boye, batango va disparaître, va sauter. Continuez ce que par rapport elandi. Nzamba za kokela, achaki la Deutéronome 35, ache mabilo komi bale. Ya mabe ya malamu. OK. Ya mabe ezali te ke Nzambe asalaki ya malamu bongo mabe ye ko ya na sipate. Nzambe na asalaki nyonso. Alors parole na Bible a choqué te ngiro wa boye. Tango mutada ko consommer biloko alia. Izaka malamu na entrée. Mais sorti nango ibimaka mabe comme matière fécale. Même muto ko kasi ko simba ngote ya yemo ko me ko kate po ekomi eloko ya mabe. Mais za mabe te. C'est un système que Dieu lui-même a créé. Alors pour la voyer ça baninga ke bokanisa te ke même babiloko ebangisa kabino wana ezaya Satan te ya Nzambe mais et ça les lit ne ke seni ponza matie banzela mibale ba misuba ko salela ngo na côté ya malamu ba misuba ko salela ngo na côté ya mabe. Alors biso quand on parle de Christ Jésus, c'est que to poni nzela ya malamu. Batoyo nzela ya mabe ezali géré par le diable. Christ ali kolo ya malamu. Satan azali kolo ya mabe. Mais au-delà babengaka Jésus-Christ le prince de la paix. Pourquoi babengé prince? Il faut bénir le roi de paix.
Parce que Babeni Christ, il est prince de la paix, parce que le prince a dit, moi, il y a un roi. C'est qu'au-dessus de Christ, il y a un roi. On comprend? Babeni a Satan, le roi, il y a ténèbres. Babeni a les rois de ce monde. Babeni a les princes de ce monde. Parce que prince, ça a hérité, et l'autre a vu pas un roi. Et les rois de ce monde, ils ont dit, papa, alors il faut que ça l'allusion quand je parle. Il y a un moment où religieux, mais Jésus dit non. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Nous sommes dans Christ parce que Christ a des mères. Et ça peut être des musulmans, des mères, papa. Et ça des religieux, des mères. Mais la différence est que le Christ est sorti direct des pères, dont la bonne partie du père est représentée par le Christ. Il y a une différence. Alors, il y a un occultisme satanique. Na kati ya église, ne loko seigneur qui tombe koloba. Parce que l'occultisme est une dimension. Il y a caché parce que makamu nyoso ba exposer kati. Yesu adaki anyasa likamusu na miso bato moya sala te po ba bami mabanga. Azaki na ba disciples combien? 72 disciples. Ti batika 12. Bon ni batika la 12 parce que alobi na bango ke non o alini ko na ngai il fallait nzoto na makila. Biso ba oyo ya mikie to sala ka scène symbolique. Aux yeux de moi, J, au Tiwana, na moi lipa, au bondeli kaka par la foi, ne komi makila, na nzoto ya Christ. Mais Christ a un maître, t'as là occultiste satanique, les grands maîtres des métaphysiques, les grands alchimistes. Pourquoi les alchimistes? Parce que la transformation, magie, de qui ça s'alaki. A bongo la main est comme 20. A bongo li ma parce que ceux qui 5, ceux qui combien de missi, et bongani plus de 5000 personnes, bah les ba coller les ongi na dao. Il y a des grands alchimistes. Alors, de l'autre, la différence, n'est pas Jésus. N'est pas Si on a tout parce que tu as 10 minutes, l'occultiste satanique et pas le pasteur qui est en Europe, en Afrique, Congo-Kinshasa. Est-ce que occulte wana satanique na ba pasteur bazo kanga Kinshasa a bakoyeba bango koma? Bon, merci pour la question là. Nga d'abord nous sommes membres du corps du Christ. Amen. Le corps est membre du corps du Christ na koki kolinga te ki na pesa faveur na diable abanda ko panza bana nzambe abanda poto dévoiler bango nga na o même conseil. OK. Ba sino to pesa la te ke poto dévoiler ba pasteur parce que elanga na nzambe za munene. Il faut ébélé bakota. Mais qu'est-ce qu'il y a moi bébélande basé au Ébélé bakota tokoki ko bengana bana nzambe ba bimana bagiste. Mais sengeli to sunga bango bati kapé ba pasteur ba bongwana il faut to te bana oyebi ki soki muto sa yebi vérité. Hein? Akoma teti. Akoma teti, akoyebi ça déjà payé pasteur. Vous êtes dans les faux. Nga na yebi ça déjà pasteur moko te dans les faux. Na yebi ça na ndenge ya arrogance te na lobi na yi. Tala na pesi conseil. Tala. On a déjà moins en Nzambe. Au départ, avant que vous la pasteur, on a moins en Nzambe parce que comme il y a une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, c'est que le Saint-Esprit, quand il fait ça, il faut que posa nous autres, ekufa. Alors il faut que mon ango, mais tant on a mon aux arrogants, aux orgueilleux, aux aboyés, mais non on a onction. Au sala, on a commis tout. Moni moi les autres wapi. Tant on a côté la dimension, on a moni que c'est une information. Mais il parle de Jésus. Vous voyez? Qui c'est ça? Oui. Je ne peux pas citer les noms. Dans le cas, bon pour comprendre que ceux qui m'ont yebi vérité, ceux qui m'ont comprendre la vérité, a comme teti a mabete ma ko banga suite ko ça pasteur. Nga l'essentiel na ça qui musala na yebi c'est vérité. Muta convaincre ba tout c'est l'Esprit Saint. Mais muta tinda ba tout pour ça musala yé. Nga la lobby, et c'est pas à la convaincre pour bon on etalinga te. To ko dénoncer bango na mabete ki to ba poto panza l'église. Mais tu as quelques signes pour balanzambe ba matisa molimo mo santo pour discernement. Le Saint-Esprit est là, mais tes saisons où est Jésus. Jésus est déjà parti, il est dans la parole. C'est la vérité. Jésus il vous est avantagé que je m'en aille. Jésus, si Jésus vit avec nous, c'est la parole, c'est la foi et les œuvres. Le Saint-Esprit là Jésus. Le Saint-Esprit c'est le remplaçant de Jésus. OK. Par qui n'a côté de la Bible non les consolateurs. Oui, je comprends. Donc Jésus a qui n'a pas apôtre, sauf que ça la likamwe simbité Jésus a li. OK. À Betibor. Donc bison lelo, c'est le Saint-Esprit qui est présent, c'est notre force. Alors il faut tout pas négliger Saint-Esprit, mais ba que le Saint-Esprit est là. Alors le Saint-Esprit faut mata. Atoni sama po abana ko laksa biso basini. Yango biso ko bimbo na ko laksaka. Na kati
au moins aujourd'hui dernièrement dans le émission moko dans le si makambo ba signe ya kabal. Il y a kabal juste. Na meka iko expliquer makambo kabal, kabal les satanisme té. Ba ko contredire yo. Kabal boti ko pesa diable faveur wana. Parce que biloko toliaka ezalaka na malamu na mabe na kati. Genèse 3:22 zolo ba l'homme est devenu comme Dieu dans la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire le bien et le mal est vivre à la kati ya mutu. Alors kabal juive ezali satanisme té. Mais kabal juive ezali mingi na connaissance réelle il y a spiritualité. Ko ezo gérer mokili, cosmos. Donc on a la connaissance vraie, même ba l'union so au monde na botanga ba komba franc-maçon ba nini ba ça il a kaka une partie. Il y a ba récite il y a kabal. Mais na kabal juif donc judaïsme parce que kabal juif est le poumon. Oh il va ici judaïsme. Judaïsme est une religion il y a Jésus parce que Jésus a ça qui dans religion là. Judaïsme parce que Jean chapitre 4 verset 20-22 et le bas. Jésus a dit samaritain a dit vous adorez les dieux que vous ne connaissez pas. Mais nous quand Jésus dira nous adorons les dieux que nous connaissons car les salut vient de Juifs. Il parlait de judaïsme. Vous voyez parce que Jésus a dit dans la Juda. Mais le christianisme il y a le judaïsme n'a pas puissance, n'a pas pouvoir, n'a pas connaissance, n'a étant que nzambe. Mais aye ko bota christianisme pour alakisa biso que nini o eza utile. Nenga porte pour la lobby, tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'édifie pas. Donc Jésus-Christ est venu pour l'édification de l'église. Donc Jésus a yéné ko sembola pour la kisake na olia mais il faut na pona. Vous voyez? Il y aura beaucoup de questions. Hein. Ah, dès que tu as le l'oroté pour non, la binoté. On dit bilo pour la binoté. Non, il y a non. Tu le l'oroté. Ouais, il y a sommet. Problème est ani. Mais c'est quoi? N'a pas signe. Signe. On attend ne pas gagner na motuna na hai. Moi si il faut oser na lobaki likambo ya kabal. Likambo kabal pour so la tomboli kabal juif na lobité que na vénéré yango. Bato azotel mais la kabal juif ba pasteur Roger Bak azotel mais la kabal juif. Ngamo la tel mais la kabal juif. Côté mais la kabal té. Kabal et Nikoloba, en réalité, Kabal et Nikoloba, l'occultisme. Nikoloba, non, Kabal et Nikoloba, c'est qui se disent des bouches à l'oreille. C'est ça qu'on appelle Kabal. Et c'est le christianisme. Même le christianisme, il y a des choses qui se il y a autre temps dans Matthieu. Chapitre 17. C'est qui se dit des bouches à l'oreille. On va le voir dans la publicité. Jésus a voulu que ça, même dans les disciples, bon, la publicité, ça c'est ça Kabal. Mais Kabal juif n'est pas Kabal zébélé. Kabal romain ezali, il y a grec ezali, il y a hindou ezali, makabébélé ezali. Il y a bouddhiste ezali, Kabal le ezali. Mais Kabal juif ezali liboso nikolo poni parce que les salis, oh biso to la ngona kati ya christianisme, et pas ya Yesu, et bimi na nzela ya Juda. Juda promesse ya Abraham, Isaac a boti Jacob, bongo hein, Isaac a bongo hein. Jacob généalogie, Jacob a ekobota 12 wana ne Juda ne. Bisika oyo ba David ba ekobimati Joseph mobali ya Marie ne Christ abimi. Poto zo sali. Yango ne libota wana ya Jacob Israël ne nanzela na bango mwana na ye moko Juda ne biso ba oyo tozwi grâce na Yesu nanzela wana. Alors libota wana judaïsme nde yango la religion oyo ezana boyebi pe sali ezana représentation ya papa mais ezana nyonso te. Ezana boyebi ebele ya makasi mais yana nyonso te parce que bango pe babunga rebazanga ki révélation. Vous voyez parce que ils n'ont pas compris le Christ. Bakanisa ki na niveau connaissance ba nango ki Christ akokita tanga koya akokita lokola soki ndenge ya mataka po bayibi ke mwana nzamba uti pa nzambe elikuta mataka. Bongo ce que moi na nzamba zokita po ayambo ya koya ndenge nini ba se trompa ki na yebi ke ba question aux allez ya ngolande esika na oloba ke kabal eza satanisme te. Satanisme kabal nde et na nyonso na kati na malamu na nini na mabe ba pasteur baza renommé na Kinshasa baza na kati kabal siko ba pasteur baza renommé na Kinshasa ngai soki to sala émission mususu na meko fungula muke kabal po bato bazwa biyano c'est-à-dire soki mutu na ba ki ne bande na bi ke soki oyekolobela Yesu okuta na ngai soki Yesu akoteli misabatu mususu neti mutu lokola Roger Baka omona yo na zaka na mission na kuta na ete na mona ete na kai kaka il a une mission comme moi. Peut-être il y a beaucoup de commis. Il y a tellement la cabale, tellement passé au cultiste. Les impudiques. Na aotele menango na ndenge mabe. Aotele menango na ndenge mabe.
il faut ne expliquer bato pour pas comprendre. Mais expliquer clair et net dans la Bible là munene le rôle nga pe boyka bato. Apôtre Pierre. Na mo pa na tele mais la cabale juif. Té. Au tele mais la cabale juif mais yo ini cabale té excusez na terme. Na combat Jésus-Christ. Si ko cabale juif eza nini? Na ko ni na ko na ote mais yo expliquer nga. Non, je suis pas là. Yo au tele mais le logo yo yebite ndengeni. Yango il faut pas expliquer cabale juif. Cabale juif te le dit que ça de bouche à l'oreille. C'est la connaissance au ba juif bazaki nango. Parce que parmi les bota papa zara bala na 10 ala bala na mais elle a mwana moko au papa lingaka a refléter atalobi na zate moi boyebi na ngo etika le pa nani na mwana connaissance auto za ngo tsaka besoin connaissance biblique ya kabali wana ça soto lobi bongo évangéliste limisanga oza ko limiter ba chrétien nous donc mutu fa kota kabali juste et à côté connaissance ezali kaka bible te la bible n'est ali guide. Oui, il ça comme référence. Ah, tu as ma Bible, Oyo Simi. Bible, Oyo Simi, pour un choc. Bible, Oyo Simi, dans 66 livres. Moi, je ne me limite pas dans 66 livres. Livre, oh, on attend grâce à la théologie. Pour la théologie, il n'y a pas Papa Fouti, Docteur Fouti, Luemba, na IFT, la théologie, grâce à la Bible, les alliés, mais tu yebi, tant nini, Oyo, et pourquoi? Et la Bible est écriture inspirée. Écriture inspirée et c'est le komusus. Pour comme la Bible oyo batune bazwa ki. Bible oyo comme ki Bible tangu oyo ezaki inspiré. Tangu ezaki inspiration yaki batu bakoma ki yango na Bible ya la papier. Bakoma ki yango na banzete, bakoma ki yango na ba papyrus, ba biloko ebele. Inspiration bazwa ki. Pe ezalaki 66 livres te. Les gens qui est belé, mais na consigne na 300, à l'année 300 après Jésus. Hein? L'année 3e siècle après Jésus, après qu'on ait à Jésus. Hein? Mais na tant wana ba série ba empereur Constantin, tant ba il y a des gens qui dominaient à l'époque, empereur wana nde yé na moment wana nde aki ko sani sabat. Nde ko sali Bible. Nde ba ko sala mais bazwa ki temps ya ko étudier pour la politique. Administration. Donc, il y a un mouvement catholique à Zalaka, il y a un mouvement politico-religieux. Il y a un sali, balongoli biloko mususu. Totia oyo. Pour tout le monde, il y a un scandale. Mais comment on peut les catholiques modifier la Bible? Totia oyo, pour un scandale. Tobomba oyo, pour scandale, les alliés, pour ceux qui montent, pour monter à l'ingité, monter à la franchise. Abiso ki mutu ameki kozwa oyo akofumwa mamakasi bakoya ko dominer likolo na biso bakotelemela biso alors poto dominer mutu tozwa oyo ndo moni bandeko na ngai babuludia Kongo balobaka ke Bible oyo ezali eloko oyo uti pa ba minele eza vrai ndenge balobaka mais Bible eza vrai eza parole de Dieu mais eza nyonso te que ce soit si livre parce que ngana ça il a même o babengaka apocryphe ngala moto sabu il faut na zongiso awa total na réaction émission oyo. Parce que moi, je vis selon le mouvement Ebala Nzambe Balanda Biso. Docteur Yves. Oui. Oui, parce que Balanda est bien suspense. Mais, nous ça docteur Yves dans deuxième numéro. Vous pouvez vraiment temps. Bilon pour l'andi Biso de l'eau. Vous pouvez numéro dans contact. Il y a des gens qui ont besoin de là. Numéro. Pour négocier la Makambu, nous sommes besoin d'expliquer. Plus 243 81 064 37 03. Bandela. Plus 243 81 064 37 03. Na Facebook, na Saïlaka, Yves et Foloko. Na Zali Wala. Na appel, message, na Yambarangai, ce qui mutuna, et à Moussala Nkolo. Amen. Abisiko, on a un comité, na Yibiki, Lilonganzame, Kokoma, na Sanso, voilà, tout ça. Peuple de Jésus-Christ. Eza émission la Bino, le monde de l'église, tu as Bino, docteur Yves. Non, c'est la réaction de Bino pour tous les gens. N'a pas question, n'a pas appel. Vraiment, et aux ala qui toque mingi pour bosser cela. Nini oyo docteur Yves a le bel biso a comme témoignage et je crois que n'a obligé aux gens pour la deuxième, troisième numéro pour la compréhension est normal. Merci beaucoup de la machine toi qui n'a ça arrive Nzamba Pambolo. Merci na maman Yvette Ngwaka depuis Suisse. Nazan cause l'appel non maman Yvette Zambe apambolo makasi merci nabataka nyoso ya monde entier kolo iso pambola bino ce qui est sozongi tembala sima to komona na mais entre temps pe tozo senga
service ya achat parcelle parce que c'est toujours comme l'église de la location yom to landi biso ngo contribuer pour na achat ya parcelle ya église mais de sika na kamba benga numéro na ngai affiché na obon de la po nous a un problème et tungiso benga to sambela nzambe po na yo pe ko témoigner mon na nzambe tika kola pambola bino bye bye.